Témoignage, il y a de l'amour à la vie. Oui. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit shalom, bonjour chez vous, peuple et amoureux de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ, comme à l'accoutumée. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, car notre roi est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. La princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, vous dit encore une fois de plus, Mbote. Aujourd'hui, dans cette émission de témoignage, nous recevons Maman Esther Tayo. Avec lui, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Il a expérimenté les choses avec le roi des rois, les seigneurs des seigneurs Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous avançons vers la fin de l'année. Nous demandons à la régie qui s'est tenue à la main de Alain Kiakala et Yves Bolofa, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après, dansons ensemble avec la princesse Losako Mokondi. Régie, à vous. Fandi ça y est, Fandi ça y est, Fandi ça y est. Fandi ça y est, Fandi ça y est. Fandi ça y est. On y va. De retour sur ce plateau, la princesse de l'Éternel, âme le servant de Dieu, vous dit encore shalom. Je crois de tout cœur. C'est cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle mon papa, donc Yaya, à moi-même, Guy là-bas, là, depuis l'Afrique du Sud. Maman Lauriane, ces couples, ces beaux couples. Je vous fais des gros bisous, que le Seigneur vous bénisse. Anaël Sacré et Eden, Anti vous aime beaucoup. À celle qu'on appelle Nekab depuis les États-Unis, ma soeur chérie, que le Seigneur te bénisse. Derrière la caméra, Alain Kiakala, mignon bébé, je te fais des gros coucou à Yves Bolofa et Jiramokwa. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas à mes mamans que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur. Maman Betty Kokelea, depuis les États-Unis, Papa Dio, Maman Foura Tabou et Papa Kaïs. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime tant. Et Maman Marie-Claire Karawa, Papa Timothée, Nkolo Apambola Bino. Au départ, je disais, je suis avec la servante de Dieu, Maman Liliane Esther Tayo. Dans cette émission témoignage, elle a expérimenté des choses. Les autres quoi avancer les sous malembe parce que ma pendo yangu na batoto yote ikona panda ikona korko monter sana. Sans plus tarder, je regarde mon invité Nathalie Moussibou. Je lui dis à maman Liliane Tayo, shalom. Shalom, la princesse de l'Éternel. Toute belle. Comme toi. Vous vous rajeunissez toujours. C'est le Seigneur. Amen, amen, maman. Amen. Comment va la santé? Dieu nous fait grâce. Gloire à la Nous sommes là. Aujourd'hui, vous avez fait un petit tour au Nigeria. Oui.
Waouh, Ouais. l'Afrique, notre pays. J'ai la maison là-bas. J'ai une maison là-bas. Au Nigeria. Si, si. Voilà pourquoi vous parlez l'anglais des Nigériens. Ah, ok. L'anglais, on dit dialecte. English is Vous parlez aussi la langue. Oui. Yoruba, oui. Ah, I am married to Yoruba. ah. My husband is Yoruba. On salue comment là-bas? À qui Nigérien? Naki Nigérien qui est Yoruba. Ah. Ba Nigérien baza na 4 langues. Netiye kuna mon protocole yaza Nigérien. Ok. C'est là yaza Nigérien. Na baoluba bapesa na ka ekaro ekanso. Eka bonjour, bonsoir. Ekaro ça, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour ekarma, bonjour maman, bonjour papa. Ok. Ekanso bon après-midi. Ok. Voilà. Mais nako na eba te ezaka ba béninois fond. On va le voir fond. Les a passé hein. Mbote na bango ezaka passé vraiment. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Maman, un mot déjà pour les enfants de Dieu, ce peuple qui nous suit. Na pamboli nzambe tika tokota suna bandaku na bino topesi bino mbote makasi ete mbula eye ezala mbula ya esengo. Amen. Mbula onkolo azopangwisa bakongole pinjoli na misu isuka ya mbula oyo zobenga décembre yango ezaka suka mbula te suka mbula ezaka mois de mars début ya mbula ezaka avril wana nde selon nzambe tika na pesa yo merci pona tina ete opesa biso temps na yo ya kolanda biso nzambe a fortifier yo lisusu nzamba pesa yo matoi ya molimu pona ko discerner pona tina na koyoka nzambe mpe ko persévérer kati na repentance tous les jours de ta vie ndeko tambolaka na repentance purification plénitude ya Saint-Esprit pour mona moya kolonga munguna babenga yo libende. Merci babengo libende mama yo yakaka na makambo bandi mamoko mo ebanda na max. Ça vient dire Mbula. Mbula. Mbula esukaka na mars ebandaka le 1er avril. Nzambe ayebisaka ngai bongo. Bongo ayebisinga abitala bakalaka. O bazaka na ba bureau. Mbula na bango esukaka kan. Tala en tête ya ba bureau. Ba écrito na bango ezaka ndenge nini ba prescription na bango ezalaka ndenge nini na kokoma. Alors tala bango ba clôtura kambula kan. Yoza kalaka bo clôtura kambula kan. Non, ezande suko biso to landa mokili. Ole mokili bango bazwango wapi? Ole mokili parce que baza vision est courte. La vision est courte balingi juste décembre batangiti pona bango 12 mois. Non, wana eza bango. Okay. Zelon nzambe eza bongo te. Voilà, toujours continuer na témoignage, mais avant de continuer maman bandeko ba lobaki mingi penza bazo ebate mingi motuna bango zo zala kaka balobi mama likambu nini yo na biso mama balobi babengi na bakombo nyonso hein babi mama penjo monani oza taliban oza tribaliste ya makile ezo mona na eza kutu likambu te que bakoki kota na labo bata babi ezo mona na babi do oza machine o babongisi po oya olingisa batu faci na makasi Na njua nini? kasi eza mission bapesi yo te Na nani ule mtu? bato ya gouvernement Nakuta na bango koteni. nga na oyeba te mama po baprofesseur ozopesa eza likolo oza moto aseto oya moto likolo babi apenda taliban oza tribaliste ya makila Te. So mtu alobi bongo asali lisumu makasi. Asali lisumu makasi parce que na bokonzi ya président Mobutu kondo de fin Mobutu avant akufa ngande na lingaki na kufa liboso na ndenge na âge ya mukie j'avais moins de 30 ans nzamba ke bambanga message on a vomir Mobutu
na longwe na message wana kende na message wana tie pa ya mbanda nzambe o kende pesa mbanda message akotso pa Mobutu nzamba lola nde kuna wana na kenda ko kende ko pesa message ya mboka ke nzamba lobi ke Mobutu amikomisi nzambe Mobutu asimbi makila ya ba prophète ya babo na sanziye na botoli ye bokonzi nde alakisinga lokasa ya lidame elongwe na nzete ko ina se commission nde nzambe ko tunanga eske likaso eza na bomwe nga abina yebite abi koko yeba te fo yeba soki tango azotone zoyoka mokili lokola elingi kangamana lola koma koko yeba te ke likaso eza na bomwe te eza na nzete te likase vivaka soki eza na nzete nga abi sikoyo namoni aona se namoni sikoyo que commission eza na bomo ete oui c'est ça Mobutu na sotoki kende yebisa Mobutu ke na vomir ye na botoli bokonzi na pesi batu mususu batu wana ba troupe moko ekouta na est ekozala na mutu moko mutu wana akomiloba boy kasi ekozala yete mutu wana akosala 4 ans ya pamba talaboy na kolinga omona ye tango ya kokota me talaboy ngana kosala Mobutu boy tango ya zolo baboye tozana toi na 1991 kasi yango tina ba bengo zali tribaliste te na ndenge parce que yo ba message non ka ya mabe za pona ba président susu be kolom susu pona président ka Fachi ye ya bien ngo ezanini soki Fachi atosi o nzamba koloba na ete nzambe pe autika ye no c'est ça nzambe problème na ye ya malamu ezaki azamwano ayokaka soki nzamba lobeli ayokaka asalaka o nzamba lobeli bandiko balobi na tuna o ya oyokate o ya zokate ezalo kwa nini yo bisanga o nzamba lobela nganyonso na pesa ka ye yango asalaka balobi tuna mama ale bazaki na Genève asignaki mukanda na mukanda na signaki bazala accord esika moko après un moment donné alobi que non ngai kuna esimba te parce que peuple a lobby voilà ba c'est lobby ayo kit voilà siko ba lobby depuis awutaki kuna sali coalition na cash FCC ti lelo coalition na peuple azoloba batu bazoloba zoyoka te e bongo na lobby yo lobaki ayoka ba bi wana ndeni azoyoka na lobby bo koyoka sa mama tayo apesa énorme message pour ye ayokela mama tayo koyoka esengeli koloba boy mukanda na nzambe elobi boy na Isaïe elobi est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les oui dire par les hommes eloko nini nazoloba ke ye ayokaka pe asalelaka parce que ayokaka ainsi dit l'Éternel bato batiaka babilubu batie banini nzamba lakisi batie soki atobondeli nzambe pas un cœur de roi c'est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il incline là où il veut nzamba bongoli motema na soki atali boy abomination I not sure akosimba te azongisima alandi nzambe na ye nzamba alobi nini parce que nzamba yebisaka yepesa ngai mboka na bato il n'a pas résisté azaki na mabolongo le pauvre alobi mama soki nzambe na yo apesi nga mboka na kopesa ye yango po ye mutu akoko kambango est-ce que apesaki nzambe mboka te accord bozoloba ya Genève yoka ngande mutu nazwaki message epai na nzambe le 12 février 2017 nakei koyebisa ye nzambe alobi boyi le 3 janvier nakei koyebisa tata na bino mbula ekonokela nga nayebisi ye na bi nzambe alobi kokende poto te ozonga te alors maintenant là qui na hôpital na Mongole nazaki j'étais bien maintenant je suis bien tala poids ozoloba kaka c'est bon mais tala poids ekomi âge na poids esimba te hein eza musapi oyo mutu ezotungisa ngai je ne suis pas malade un prophétesse prie seulement ngabi nzamba alobi kokende te si lisa makambo na ba congolais soki olingo kende si sa makambo ba congolais po kozonga te asisa mamni Tshisekedi le père il a fallu assisa na ba congolais non makambo ya zalaki ba congolais toke ko tambola ba congolais to ko sala bo ba congolais to ko sabo nzambe azaki na ndenge ayebisaki ye asilisa na ba congolais atika bango na kimia po nzambe a alinga tika wana kimia ni po ye ngazo ni pouvoir te
nani alingazo au pouvoir te. Tshisekedi c'est le Seigneur qui a dit il lui donnera pas. Kasi yango siko fala sila na bango nde. Ko sila na bango moni Tshisekedi nzamba ko benge mutikisha. Azo benge plus qu'un roi. Mokili mobimbe ngingana katala. Soki roi ya Egypte alobi lelo est-ce que mokili mobimbe ngingana? Non, ezaka ba égyptien mutu ba ngingana non. Mais Tshisekedi azalaki soki nzambe atelemisiye. Alobi ke nako sala boye. C'est mokili mobimba mutu ezolo balikambu ya Tshisekedi. Soki azaki président ya république. Azalo kwa sardine alinga azalo kwa sardine ndenza mbaza ekolobela ina kati ya kopo. Kembu na nzambe otalisa matin ti kangana tambola na yo bongo ti na ndenge ngana kozwa yo po yo kotikala mukonzi ya mboka te kozwa présidence te mais na kopesa mwana na yo moko. Le Seigneur lui disait tout ça tout le temps. Obandalo ba Genève. Nazalaki koloba accord ya Genève. Oyo bato bazoloba ayoka kite ayoka kite. Je ne sais pas ce que sengelaki ayoka nzambe to ayoka bato. Parce que tango kaka papa na bango akeya akufi. Troublé totelemi liboso na nzambe, nzambe ayebisinga alobi zuwa papier bako babanda kozwa message oyo zoloba na bengi secrétaire nzamba zoloba boy. Nzamba alobi boy. Na zimboka na pesi na maboko mwana Tshisekedi Félix. Le 12 février 2017 à 3h du matin. Avant bakaizali message ba signa ezali otuna bakaye mwana ngazila tango to sala susu na koyelo message signé par Senko yo uta otambola so mona sangwa signé message ya église de réveil moko nini so mona ye bisanga na no princesse so mona yango na archive ni bon itoza na pusa to la kisabandiko c'est bon na kaisi wasiba mona on est tambuke na koyana yango lokola message à Jean-Pierre Bemba a okende prison bato ba mona yango Tshisekedi akufi nango na maboko azali soki atali yango atali ngai soki atali yango atali ngai Tshisekedi le père OK non tu connais pas né kasi lokola Jean-Pierre abwaka kiango OK non pisa papa Jean-Pierre Bemba boy to sa okende kobondela pona ye tout na mwasi ne longo to pesi message tango atangi yango alobi eza tabu habitant azali ko bunda na zamba kuna nzamba zaki wapi abwaka kiango tango abwaki biso lokotiti mais que puissance ko papa Tshisekedi te na zongi to ko pesa bongo te to zongaka ozongi otuni nzambe siko message ebwakami yo lobi que Jean-Pierre Poste azali eza piège akosa la prison internationale akosa la pas moins de 10 ans akosa la plus siko ngana sala nini nakopesa ngonani na tumba na pasola na sala alobi ke pesa mchikisha ngabiziko mchikisha yeko na gouvernement tabike ndo pesa yi asutena kaya za mwana yi na zwi message na kena ona pesi atangi boya nyingisi linete atalinga boya biole mbo apetete atangi atanga tuni atikali kimia boy timu kolongo alobi eloko te il n'a pas dit quelque chose si manango atindi ba yeko lukanga ta ba une semaine après ou ba 10 jours na yokende abina bengi yopo yebisanga kaka eloko moko tozana 2005 olobi Jean-Pierre bakokanga ye ate etikali 3 minutes nzamba kopesa bâton de commandement te. Qu'est-ce que Jean-Pierre t'a répondu de ce message ici? Alobi na Jean-Pierre alobi nanga ba congolais ba na choix te ngande choix na bango o mata o kita ta unaza bunda kuna na zamba nzamba ngwazaga moi Jean-Pierre alobi no boy tata mpasat tata mapasa moi senendo inangati nanda kuna eto to kota 1h du matin 2h du matin ba yako zwanga l'air balingi 1h 2h toke to bondeli titongo etani mutu abebisa message ya nzambe aza musika ta pembenya mutu bazali koloba bazosambelela président Jean-Pierre yende président ba yebisi mwana moko ya muke ya 12 ans wa banda kobenga ye président de mutu ba deruta ye. Mais pourquoi yo pesa ka message à mabe? Habité message à mabe te. Nzamba lobi boy. Asingi yo kay loko muke papa so kaka okokisi yango akopesa yo nzete bâton de commandement y a pas un problème. Eloko ngoni. Nzamba sengi yo repentance. Asengi na Jean-Pierre Bemba. Asa repentance sur quoi?
nzambe ye na nzambe bayokanaki awa tokosola makambo mboka na makambo ya mkonzi ya mboka na makambo de la mort à la vie na makambo ya bakonzi ya bamboka mususu na makambo ya maladi oyo etungisi nani wana nzambe ayebisi alobi sala repentance awa na stade ya Kamanyola bengisa boy bengisa sucre bengisa mapa bengisa basali na nzambe babondela pona yo sala boy aboyi tango ya boyaki nde nzambe alobi kende lisu oyebisa ye mokolo yango nazalaka sali te comme pas possible na utaka retraite na ngomba alobi na nga soki okomplace tel na frappe soki okomplace tel yo directement tina ndako ya Jean Pierre sikoyo epa mokonzi bakendeke boye te nake boye ndenge nini wana yebisi nzambe abi kaka ndenge oza wana bakumbinga boye te na ndako ya Jean Pierre bato tozalaki na bango nyonso batikali na barrière lokwa bayebaki biso na bagarde wana na bamonique wana babanda kovanda wana so monisco tokomi kuna bake koyebisa maandoi bayebisi o mama Liliane na Esther azali banda alobi akota nakoti nde nini boye nga abite touti ngomba mbula pe enokeli biso kuna tala kaka naye kopesa message oyo pa mokonzi tala nzambe alobi boye nzambe alobi ata etikali 3 minutes akopesa ye bokonzi te tala ekozala boye mpona ntina na emprisonnement akosala prison internationale nde nazosote kokende liboso nde ye moko ndoi nakutaka bakosala esuki amati tango papa akiti ayebisi ye nalobeli ye boye ti atali boye ti esili amati muke escalier aza na ndenge ayebisaka mwasi na ma présence ayebisa nga pana ngai mwasi na ye nde toyebi nzambe azwa lokumu mpona ngo esili nga na ye kokende pa ya Etienne abengi nga nayebisi ye atuni nga abi nazotuna question moko oyebisa nga bakokanga Jean Pierre akende na prison internationale osalema nde nini bakoya kokanga yawa akobima libanda mboka ekoza nde nini nga nayebi te nzambe ayebisi nga kaka akosala prison internationale soki kaka makambo eleki tala boye abina ngai Liliane Esther oza PTT yo bon ça va je voulais seulement savoir est-ce que oza na bakopi mususu ya message yango abina pesaka yo bakopi lelo benga na ya nango te naza yango na ndako boye na boye tout ça oza yango ti lelo si na lisa on a terminé tango na oyana message ya notre président de la République na oyana ngo komona tango na koyana ngo na oyana message ya excellence Adolphe Muzitu na genda utika na ndako na ye na résidence pa mama Chantal izali na kopesa message ya banani mususu obolo bakaya bakonzi message eza ibel na kopesa message ya Kipolongo nzamba papa Kipolongo mkwabila avant kuto akoma malade avant akoma soki nini aske ye lokwa nazali kopesa message ya mboka bakotonga banzela bakobongisa boy mboka na biso kobonga wana eza na 2002-2003 tango tokomi na kanisa 2005 tamba pesi message wana ya ketala yo il faut ya boy osala boy na kenango na pe secrétaire na ye atangi wa bizela papa aye to sololi abi mama zongana na message wana kobengo yaka samedi na tongo to ya kosolola bien aye moko akiminga ya aparda wana nde makambo ngo ya nzamba lobaki eye kosalemela ye nde ezalaki nde bongo ndenga ya kokufa voilà tango na kei na 2017 na message nzamba pesa ki kende na message oyo na tuni eziko message oyo tokopesa ngo nani po ezalaki soki oyo abwaki topesi Tshisekedi so gratuité oyo bozoyoka gratuité ebandi na président Félix te gratuité ebandi na ancien président Joseph Kabila Kabange 2013 Zamba tindinga na ke kopesa na koyana mukanda ya réponse ya message wana écrit par ya directeur de cabinet Beyasiko
bakomi répondre à le président a dit ça okomona yango po yebake makambo o tribalisme boyeza te ngaza église au milieu du village mais mona nandete nande église au milieu du village kasi yana ko lobati yango na lobia wake na kendeki na message à gratuité oyo bazoboya gratuité bafuta ba militaire bien basala boy so ite mboke otekama ba militaire basala boy bakosala boy na kenango na pesi ba militaire balia bien bafuta ba policier basala boy balukila bango logement boy na boy to pesi bafuta ba fonctionnaire autant ba pesa mai gratuit ba pe mai bazonza on a déjà le baki mais tozonga nan ba bina ngai question na tuna kyo ya Belgique tant ba tunes bazangana ki na Belgique o bande ko loba message wana yum to pesa ki et pas président Félix message yango ezala ki boy nzambe tant on a un message prophétique il y a que bakende pesa président Joseph Kabila ancien président a cédé à se préparer à Bima à pesa mwana Tshisekedi pour ce ba pesi mwana Tshisekedi te 3 ans makile otangebele na sina lobaki yango tant on a kei na kutanaki na secrétaire général Abbé Cholet à la kisinga moto bazako benga anemi et sili tango kaka na zongi nzamba lobi nanga benga mama ya président Félix bazaki nanu na poto mama Marthe na bengi bazaki nanu kuna inconsolable et tout to sololi sous ndeng to solaki na bondeli pona tina na ye esili nazozela que le président actuel akozonga soki azongi ebongo na kende kopesa ye président azongi quand le président azongi abandi ko sala réunion kuna na résidence epa ya papa na bango ngana bengi ye na numéro 85 oya zaka nango a lobby maman yaka l'air boy na kei tokena secrétaire nanga tokomi wana na bimisi message na pesi message zamba lobby boye banda lelo na munoko na yo o meka ko prononcer loko babengi premier ministre te ministre amboko ndeyo soit ozozo amboka soit nzamba zoboma yo monsiko yebisanga soki nzamba lobi ki azoboma mutu parce que azoboya mboka to azako linga ko servir te yo okolinga ko servir to okolinga nzamba boma yo so vous pouvez nga réponse gloire à Dieu okolinga servir parce que c'est Dieu qui a dit après si un message on attend ici à bengi garçon qu'on appelle Roland Morgan Lubanda Simba otala mutu katoke bake yoke mama na yoki mais bobonde la ndemo makasi voilà ndenge kozalela voilà totikale en contact to bondelaka solana ba topoto solena ye kaka bongo tozobondela tango ekokaka te ekoki nzamba yebisinga ke na sali élection na lola na mois d'avril la nzamba yebisinga que a sali élection na lola aboyi Trump aponi bidam sogi bidam Biden is English. I talk to French. The French is a bidam na lobby yango ezali na mois d'avril bawo bayokaki bakoseka baseki bawo balobaki oyo ya blasphème ka balobi kaka mais nzamba yebisi ngai que élection esalemi na lola à la place de Obama je remplace une personne mais une personne nga nazali komona te nzamba azolakisa Trump na Obama abi menkolo Obama sa longwe yebe na yebite manda eza ya Trump alobi ngai nzambe mutu na lobby à cause de ça na vomirier sikoy il a fallu batu bazo Trump na makasi balekisa ye ndenge bien basala Félix anila ki signature na Belgique eza yo mutu tindaki ezanga ke nzambe ba tindaki bandaka nzambe mutu ayebisaki ye ke makambo koma bobo andimaki ke akosala oyo nzambe kuna leo ebimi ete ebimi fayula ndimaki mama na bomutu boya koki kondima me na bunzambe tangu nzamba yebisi eke sala oyo ngana zo pesa yo siko yebisanga alenga kasa bele episode ke nzamba lobi na so base
base na ye mingi base mingi ya Félix Tshisekedi président aujourd'hui base na ye za nzambe c'est un homme atembisa mabolongo soko yebi yango te balobi na ngai tuna mama message oyo avant yo elanga ba message ba pesinga message na tuna na bite soko reconnaître yango message batindanga na peso yango eza bandeko bayebi yo mama okay balobi tuna mama message bandeko balandaka biso message yango balobi boni balobi opesa biso soki ya solo yebaka ba message no opesa biso ne fisque année message ano lobaki boye bité manda eza ya Trump alobi ngai nzambe mutu na lobi à cause de ça na vomir sikoyo il a fallu batu bazo Trump na makasi balekisa ye ndenge bien basala Félix anilaki signature na ye na Belgique eza yo mutu tindaki ezanga ke nzambe tindaki bandaka nzambe mutu ayebisaki ye ke makambo koma aloba andimaki ke akosala oyo nzambe akoyebisa kuna leo ebimi ete ebimi fayula andimaki mama na bo mutu boya koki kondima mais na bunzambe tango nzambe ayebisi ye ke sala oyo nga nazopesa yo siko oyebisa ngai alengaki asala bela biso te ke nzambe alobi na biso base na ye mingi base mingi ya Félix Tshisekedi président aujourd'hui base na ye za nzambe c'est un homme atembisa mabolongo soko oyebi yango te balobi na ngai tuna mama message oyo avant yo elanga ba message ba pesinga message na tuna na bite soko reconnaître yango message batindanga na peso yango eza bandeko bayebi yo mama okay balobi tuna mama message bandeko balandaka biso message yango balobi boni balobi opesa biso soki ya solo yebaka ba message no opesa biso ne fisque année message ano lobaki boye message prophétique pour le pays la RDC de la part de l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ à travers la prophétesse Liliane Tayo Esther. Le Seigneur veut que le Congolais s'élève et prie pour le pays dans l'amour et dans la sincérité. Que les Congolais réalisent et se souviennent des événements passés et la réalité actuelle pour que le Congolais ne vive pas ce dont les Israélites ont vécu du temps du roi Saul. Lire 1 Samuel 8, verset 1 à 22 et chapitre 9 du même livre, verset 1 à 22. Les Congolais ont oublié que en 1998 et en 1999, le Seigneur les avait promis un président jeune qui aura moins de 40 ans. Message, non, c'est ça et le choix du Seigneur. Là, vous parlez du président Kabila Joseph. En 1998 et 1999. Voilà. Le pire se produira comme du temps du règne du roi Saul et le prophète Samuel. Quand le pire se produira, voilà. Le Seigneur les avait promis un président jeune qui aura moins de 40 ans. C'est ça et le choix du Seigneur. Si les Congolais se détournent du choix du Seigneur, le pire se produira comme du temps du règne du roi Saul et le prophète Samuel. Quand le pire se produira, que personne dise que l'Éternel Dieu nous a abandonnés. Ne gérons pas notre regard en dehors de notre pays. Ne nous laissons pas. Maman, le message au PC qu'on a né. Oh Seigneur. Maman, le message est belé. Le message on a passé pour na Okangola Mboka en 2002. Il y a un message qui est passé en 2003. Il y a un message qui est passé en 2005. Tango batuazo pour la michopo na Kingasani. Il y a un message qui est belé tellement. Le Seigneur parle. Le message est passé dans le papier. Oui. Il y a tout un temps de voilà. Il y a un message à non loin. Oui. Il y a un message il y a 2015. Il y a 2014, 2015. Voilà. Yoka Sikoyo.
il faut babimisa question contraire ya message wana parce que ezanga te za bandeko batalaka yo maman banda ba message oyo eza 2003 toke musiki eza 2015 na pesi seulement boy le 17 octobre donc presque 2016 voilà mais donc eza entre 15 et 2016 élection ezate wana balobi yango te non ngana nazo tuna ka question batuni balobi déjà na 2016 maman lobaki ke 2015 parce que octobre d'ailleurs au kita 2016 olobi na biso ke président oyo nzamba poni ezali président Joseph Kabila Moutou a détourné na yete ou a détourné le pire et koya na été le pire on sait hier tozo moi est-ce que qu'est-ce que j'en ai maman question na yete maman est-ce que je peux répondre Zamerangay 2015 tu détourné na Joseph Kabila te et bon ceux qui t'ont détourné le pire va venir le pire et bon ceux qui Joseph Kabila a se détourné na Nzamba yebisa mais déjà yo le baki que ozaki en contact na famille Tshisekedi o banda ko bisa bango ke Nzambe déjà alobi ke OK naza na famille Tshisekedi depuis 1993-94 o Nzamba yebisaka Tshisekedi ke sala me okokoma président mboka te ozoyoka non Nzamba atikali koyebisa Joseph Kabila teke okokufa na bokonzi Nzamba alobi boy aza moto ya lingi Nzamba ponaki Saoul, non? Saoul a sali combien d'années na bokonzi na règne. Nzamba ponaki Saoul, il lui avait aimé. Après ça qui est nyonso, mais désobéissance nde ya Nzamba lingaka te. Papa Tshisekedi ke poto na nini? Pour la maladie na. 2017, on a janvier. 2017. Kokende tango ke okufa. 2017. Mais déjà janvier le 3 janvier nde na ke ko pese message. Je crois que na 2015-16 au PC Nzamba lobi alingi ka Kabila. Avant 2015 message ezalaki ke Nzambe a donc a coupé sa bokondi na mwana ya papa Tshisekedi. 2016 Nzamba alobi to détourné na Kabila te yende kaka. 2015-2016 2015 même le Seigneur a parlé élection exacte na 2016 mais ceux qui vont forcer babimisa message nyonso so qui vont forcer message élection pas bande ko batindi hein ba bandi ba bien avant maman banda oya yebiso to bandi déjà c'est bon na sepeli ça va pas bola non to ka bolandaka voilà siko bobimisa message no nyonso et gloire au Seigneur hallelujah is wonderful nzamba malamu mingi na sepeli nzaka ba congolais pe balandaka mais bo réagir sakate te pas vanda ba okimio ba za ba message na yo ya banda ba tindeli ngai ndabi o nanu kende soki awangani oyo to ya mususu na mama wangani eza nango likolo papier na ko ngande ezali message wana eza même na signature na accusé de réception ya président tangu nini siko ba tuninga na tuna yo o Nzambe a détourné maman pardon bon Samuel Ambekiti OK merci voilà babi tangu nini Nzambe a détourné pour la 2015 de Nzamba Serekana 2016 Nzamba Sek tangu nini Nzambe a détourné et pas ya Kabila pas détourné pour la likambu nini voilà Dieu tout puissant car mon cœur considère tout l'univers ngali ya maman imba la chiloba ya solo ayemba nasuka na lobby boy na 2015 Nzamba lobi ke na 2016 na leki na bitando ikawa 2016 élection ekozala te ba congolais va se concerter 2017 élection ekozala te mais ceux qui va forcer RTNT encore bimsa canal qui na encore bimsa je crois na ba chaîne mususu ceux qui va forcer 2008 ou 2021 élection koki koleka ceux qui va forcer 2018 ou 2020 na programme na Nzambe ndeko na biso ya utuko kufa komune na Lushima alandanga ti na hôtel du fleuve pour na yozo message otoza ko pesa comment il s'appelle premier ministre ya Pembe Badibanga donc ipo to pesa e ba biono ye atala ne ba makambo Nzambe te tout ça laissez-le j'ai trouvé d'ailleurs un cousin là-bas
aza kosala protocole na bino etala nzambe aloba bongo yo soki ozovivre c'est à cause de ces dieux là nzambe atindi nga naloba bino no ye atala makambo wana ya nzambe te il n'est pas là-bas yebisa ye boye yo sinde ozosala protocole na etina ya vera mai ndekonote kende yebisa ke nzambe abia osalaka 4 mois une année te 6 mois te 4 mois pe akobima na makambo ebele toleki wana nzoka nde lushima aza kolanda ngai ti kuna alandinga na pesi ye ba message na bi na programme na nzambe élection esengeli esalema na 2021 mais soki bakongole bapresse yango na leki mpe na etandweki alo te mama message oyo eza capital bongo oleka bapesa yo espace kasi ndenge olekaka na rtnt na ye koleka mpe baimage ezali ke nzambe alobi ke na 2016 élection ekozala te na 2000 bo élection ekozala te kasi soki boforce élection ekoki ezala na mbula boyi 2018 ou 2021 nzambe déjà sa promettre zango nzambe aza koyebisa Saul tambola na kobanga nga tosangai Saul sala boy désobéissance ebimisaka nzambe batu na munoko abwaki ata alingaki yo ndenge nini nzambe alingaka désobéissance te mais nzambe alingaka repentance vite donc nzambe alingaki président Kabila oui nzambe alingaki ye abwaki na likambo nini nde bande kwa désobéissance a désobéir na nini wana eza nzambe na oyo arevelaka ozoyoka nzambe aza na ndenge na yo omoni mboka oyo ya biso eza mboka ya elaka mboka oyo soki moto ayoki oyo nzambe alobi asaleli yango makambo akodedie mboka nayebisi yango beya siku yebisa président Kabila nzambe alobi apese mboka nzambe abi apese mboka mama bongo ya président alingi ayamba yo nakoma boy non président aza na temps sikote nga na kota ti na antichambre ya président Kabila po bayamba nga nayebisa ke tala papa nzambe alobi bo nga nayeli nanga mbongo te soki ezali na ye moko jamais président alobi boy ti bazobimisa mokande pa beya siku le président a dit va prier seulement na bima kutu mukolo mutuka nanga ona yeko teka boye mutuka nanga ekufela nga na nzela mbula epolinga la désobéissance ezala ki pona boya ko yambo c'est pas ça désobéissance est-ce que nga naza Congo mobimba Congo e mobimba ezali baza na ndenge azali kotambola ye na nzambe na message ou bien tout na question c'est bon aussi bon to mama bib to tanga suna ba message na message c'est ça et un peu bien tout na question maman lorsque tu comme na moment de l'élection il y a eu une prophétesse, jeune prophétesse ou Abimaki, je crois au Yoka qui est pour voir les pays Yoka qui kino les Oyoka. Elle s'appelle Rebecca. Abimi kolobake Nzambe o akela likolo na se alobi bokonjeza na maboko ya Fayulu. Mutu moko te Nzambe asanzi batu nyonso tu. Nzambe alingi kaka Fayulu. Mutu a bougé te, mutu a sala nini te, mutu a kozwa eza Fayulu. De l'autre côté, maman lobi ke yo lobaki Nzambe aboyi batu nyonso tu alingi Félix. Oza mosel na Nzambe mama to tu na nosko étant prophète. Monoko nankolo. Libiru moko kokyo bimisa mai mi balete. Nzambe kana monoko na bima ya lingi Fayulu. Nzambe kaka wana lobi ya lingi Félix. Même tisiko yo zo loba so message Nzambe aponi Félix. Félix ayoka ka notre président. Kaka notre Dieu. Kaka pro Nzambe wana kaka yemoko. Monoko ne ezo loba na monoko Rebecca. Alingi Félix bokonjo eza yote eza ya Fayulu zongisa bokonzi ya batu Nzambe siko azo chabiso wapi Nzambe wana azo chabiso wapi très bien na kumisi Nzambe pona tina na ango mukanda na Nzambe elobi boy la parole de Dieu dit il faut examiner toutes choses à la lumière des écritures de la Bible. Mukanda na Nzambe lobi ete on reconnaît un prophète par son accomplissement de son message. Ce qui Rebecca, en tout cas, c'est la première fois na yokaye, na yokaye nan te talaga lero nazawa un mois. Tamsu ya zolo bangana oyoka ndenge ni na ozala tamsu netande kete pona yokaye alimbisanga mais na tikala kolanda ngote bon je ne sais pas.
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je dis ceci. Moi na muke bakoti sakaye ba idée oye kopengwisa ye soko yebite. Moi na muke oya koti sa président Jean-Pierre Bemba na boloko. Ba memia wabti soki kote ni soki mangenge ngenga na ibi kote zakate. Ba keko sala soki ni. C'est ça moi muke ya 12 ans. Un jeune bazu ye na ba mama mikolo bana batata mikolo ba prophète bazu ye babi banda ko kende ko yemba dès qu'on le voit banda ko yemba que c'est lui le président de ce pays yebisa ye que prophétesse Liliane Esther akosi message ne wana kos mais tant mama oyo nzamba frappé ye alinga kufa nzamba frappé na ba maladie soki boni ayaki awa yesenga pardon nana yebisi nga moko te pardon elekeni nga wana eza makasi zela ba basali na nzambe boya. Maman Yaki, alobaki soki lelo président Jean-Pierre Azana boloko, c'est moi. Aza pembeni. Ezangai na basali na nzambe boy mutu tokenda kokosa ye akufite ngana linga akolakisa photo ya mutu soki akufi. Mais soki mutu azana bomoy na lingaka koloba makamune po soki ayoki aloba boni aloba bon ya na kende sala droit de réponse et na kende sala boy. Mama Yaki asengi bolimbi simbala na mbala. Ngai nde na ebisaka président na to ebisi mwana wana ya muke bazaka ko benge soki Michel soki nani na to ebisi ye soki Jeremy Kende yebisa yeke yende président mboka ke Liliane Esther akosi boy na boy bongo batu nyonso bakufa kabala mukaka bamona makambo. Ça c'est elle qui est venue demander le pardon. Ngabinga na limbisa na ngayo kala ngaza na problème te problème na yo soki ke liwao makambo maladi makase ezokanga wana ezanani ezanzambe ezana ngonga ite mwasikoyo yebisa ngai Rebecca ozoloba abimisi message. Il a fallu ko kisamanga na mois de mars na leki nande kona biso na koloba kombo awa babenga ke Kongo Mikili na leki na ye na émission na leki na émission nande ko Kalonji Jacques batoninga balobibo mois de mars 2017 maman message o yenango ba signé yango na 5 ans maman ya peut-être ba signé message na 5 ans maman ebongo soki esimbite ngabi ngana lobi o nzamba lobelinga soki esimbite l'éternel reste l'éternel ye a changé raté bible lobiete il est l'incomparable oya yebisi ngai ngana moni na kiti ya bokonzi yango ngana pesi bino na pesi 5 ans signeli nga accusé de réception et sili ba pesi nga 4 noms baza vivant ngalinga koloba likambo muto akufa na photo na linga koloba likambo muto azana bomo na maloba po aya ko contredire na tuni ba pesi nga 4 noms ba pesi nga Fayulu ba pesi nga Fayulu ba pesi nga Muzito ba pesi nga kombo Jean-Pierre bapesi ngai Katumbi bapesi nga kombo ya Tshisekedi. Oui, je crois balobi suna Katumbi oyo nzamba lobibo oyo nzamba lobibo oyo nzamba lobibo ebongo bango nyonso wana nzamba boyi ebongo soki mutu moko na bango aleki Félix aleki te ngai bia otikala kaka nzambe po ye abongo makate. Voilà, na pesi bango na mois de mars même président Félix Aye nga nazui message na ke ko pesa ye parce que c'est signama ki déjà na 5 ans na ye pe atoninga eza 5 ans mto asigné nga bien comprend apesi na pesi message ya gratuité na pesi bona nzamba atuni ye alobi gratuité eza na accusé de réception ya président Kabila ozali kozwa yango toto changer alobi non je prends tel qu'elle est là botika message wana ndenge ezali nazwa yango Roland Morgan azaki alingaki aloba non il faut ya alobi non etika la session de témoignage ngana tiki message tango mukolo ya ko wendriye tozokende à 4 jours avant l'investiture tokei na Béatrice pona kopakole mafuta lokwa nzamba lobaki na tuni ye papa wapi message kasi on apesa ki yomba lokuna atikali kimya boite alobi mama na mona ngo sute nga deske yebi mutu opesa kango mukolo na simbela yo alobi nazo yeba sute na yebisi ye eza Roland Morgan
Lubanda. Abi oui, Lubanda, oui, Lubanda. Mais aya kopesa ngango le sauté, je ne sais pas, j'ai perdu ça. Quand si ma boko na sac, na bimisi papa yango. Message na personne, abi oui, c'est vrai. Attendez si. Message à gratuité, yango ozolo banini. Zamba biba soda va futa ma bien. Zamba lobi ba balakisi va futa ma bien. Zamba biba fonctionnaire va futa ma bien. Bana batanga gratuit. Opi ya ba congolais mai na courant. Est-ce que okozwa? Voilà déjà maman au détail qui a on y en voilà. To keka na cadre kolobaka nzamba zo chabiso wapi alobi awa boy alobi abo. Mais lorsque lobi boy maman na message non lorsque lobi les Congolais ont oublié que en 1998 et en 1999 les seigneurs les avaient promis un président jeune qui aura moins de 40 ans. C'est la vision de la prophétie en 1998 na 1999. Les seigneurs les avaient promis. Ce qui 1998 1999 Nzamba lobaki akopesa bango président jeune. Apesi bango président jeune. Message ozolo bawana na pesa yango papa Kimbango Kiangani. Na komema ba photo tozana ye na nkamba na pesa ye yango. Na pesa ye message tozolo ba awa yake élection kozala te boye na boye kende yebisa président Kabila boye Nzamba lobi boye parce que na sengi ke na mona ye bazolinga kopesa ye na mona ye te ya que si le pire arrive tala Nzamba komi koloba boye Nzamba zoloba boye pona ba congolais Nzamba zoloba pona guerre ya est Nzamba zoloba boye mukonzi ya mboka ayamba makambo abana na ye tango na moni na sengi audience na sengi ba pesi ngai te na keiko senga na kei na kombo na ngonini babenga ngonini abo na kimbangiste na centre d'accueil wugi ba autoriser to solna papa kuna abi aya atindi mutuka bazwingai na kei kuna na pesi message na za ba photo esili to sololi ba yambi biso kuna to sali une semaine to zongi to sali mwa msa Nzamba pesa biso kuna to sali esili ezali na 2014 potokota 2015 na zongi na yebi ke message komela kaye abo ba prometanga ikezela soki message komeli ye bakosa nini bakobenga yo po yebisa ye e bongo sikoyo ye soki akomaki Saul na yebite parce que Nzambe nde muto apesa Nzambe nde apesa ki Saul ya mama Liliane Obaluki na siko na minute non Nzambe nde apesa ki Saul na maboko ya Samuel no ayebisi alobi yo ndengo zawana mwana ya Kis tala ndengo kotambisa mboka tala d'ailleurs à partir d'aujourd'hui Nzamba changer makanisi na yo okomi mutu mususu okokamba mboka boy na boy mais landa ainsi dit l'Éternel landa wo Nzamba zo yebisa soki na minute oyo mwana mboka Kabila zo landa yo atali arrête trouver que makambo zo ba eza bongo ndenge komelaki mais asalela ki onte andimi azwa makamwana na cœur et qui a ça la repentance cette fois-ci ndenge kola senga ki kola nsama pe na profession ndeko Denis Sabaki ke amoni ko zonga na 2021 est-ce ndeko Kabila akozonga ne bonga 2021 2023 na 2023 plutôt est-ce que ndeko Kabila kozonga na ngwende na 2023 soka salelo konza parce que le bike Nzambe pa lingaki ezaka pour na repentance ndé et salika est-ce que kozonga na 2023 alors ko banda siko est-ce que Nzambe déjà biso muto akozana na 2023 à vous maman 2023 Nzamba yebisa ingana yebisa ba congolais boy 2023 élection ezate muto ya ko perturber programme na Nzambe ko perturber bomo ina ye mobimba na libota na ye batika ka mwana mutikisha vandane mwana mutikisha avandanye je ne sais pas ce que tu veux dire Nzambe atie mutu soki Nzambe atie mutu Nzambe alingaka kende na mutu wana tina suka Nzambe tango yepe akoderobe akotribicher Nzambe akovomir ye to akosala repentance il faut ayoka un cœur de roi c'est un courant d'eau Nzambe azomema ye ndenge azomema ye batika ye Nzambe alobaki akomema ye te akokoma na niveau songolo les places batwazo linga yo te mama babezo babe me place wana ndi bazo sentike bon na monto tika bo atosa ndenge nini mama ko loba na elo te mama eloko moko ngana ko linga yo biso ezabo na linga kamingi koloba ainsi dit l'Éternel OK na linga katena loba ainsi dit bato
La parole de Dieu dit, un oint de Dieu, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le oui dire. Yango wana, tango na pesa ka message ya Obama, na ebi ete. Tata na yo alobi boy. Na lobi na bi na moni milinga mibalezo mata na États-Unis. Na moni mulinga ya pembe matie comme quelque part zongi mbango pe limwe. Mais na moni mulinga ya mwindu na moto makala milinga kandemba pelisaka batia babiloko moko ya mbila bikamvu ya mbila wana batie bapelisi moto. Mulinga wana ya mwindu ezo mata ye persiste ti ekoti. Na moni loboko etandami yambi mulinga wana. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, on a un message moko non. Yo zo kanisa ke élection koleka na États-Unis. Naza même pas nango na ebite ke oleka. Oleka na États-Unis parce que nazaki na musala ka ndenge naza nango boy. Ko uta na ngomba na ABC. Yo kanisa ke élection koleka na États-Unis mutu mwindo akoki koleka jamais. Américain va collecter mutu mwindo te jamais. Nabi me papa, ozo silika boy lokola ezande likambu na ngai lokola ndenga mutu na lobby po abi non maman ba message à boy, il ne faut pas opérer ça kango. Non, des choses comme ça. Ne faut parce que aussi on yebi déjà que de la nature américaine a koklinga te ke mutu mwindo aleka. Nabi ndeko. Ozam sa nzambete. Ouais. Yebisa nzambe ke esale mandenge yo olingi wana ko kende chaka batembe na nzambe te po nzambe aza mutu mususu. Oh bon, soki nzambe alobi ke oleka to mutu mwindo oleka to tala soki akozana nyi soki nani. Tango Obama aleki kaka ye mutu achaka tembe mutu amona kama mutu ayoka kanga mutu alandaka bililinge ebele ayebisinga abi mama tala likambo eleki na États-Unis tala en tout cas nzamba limbisanga nga bien gloire à Dieu. On se repentir si koto se repentir non quand tu as dit que au senga nzambe bulimbisa na senga déjà mais na siko na zolo nzamba limbisa non ngana linga kakoloba ainsi dit l'Éternel pour la consultation to kitawana ainsi dit l'Éternel. Est-ce que notre président Félix ayoki nzambe na makambo azosa? Oui. Encore. Notre président Félix ayoki nzambe ozo kamusangana kamwa bote ayoka kinzambe tozana eza message utana batu misatu ngana zu message yango ya consultation nalala kikaka awa année passée. Oui, année passée na décembre nalalia eye na pasteur na biso tozana structure na biso ya église du réveil autonome tozalaka na président provincial oya landanga kombo na ye Moïse apôtre Moïse aye na musakoli moko awuti malueka abi mama yoka message autant tozai ko bondela oyo lobaki na kuti yango pa musakoli wana oyo azaka na congrégation na biso tala kombo na ye Moïse Lwakembe ba question na yo wana yango nazo répondre kombo na ye Moïse Lwakembe nde azali président provincial pour na Congo. Musal nzambe wana ye na message wana apesi ngai totangi kaka ndenge nzamba lobi OK toyebisa ngo mokonzi musal nzambe mususu aye ayebisinga binamoni président Félix asa telemisi batu boye atelemisi ba congolais belé batie molongo bazokende pa na ye bazoyebise ba makambo ya telemi tout ça alinga lemba vandi ngana lobi tozwi yango déjà tozana yango to yebisaki sikoyo lokole ekomi batu misatu tosangisi na vandi kaka abengisinga mokonzi nzamba pambola yo papa tala ndenge nzamba lobi tala ndenge nzamba lobi tala ndenge nzamba lobi kaka waza mokonzi na lobi décembre ya année passée tala ndenge nzamba lobi ndenge nzamba lobi ndenge nzamba lobi na yebisaki yo yango me basali na nzambe msu baye pe na yango baye koyebisanga tala na yebisaki yango
ba question ebele mais stéréo lo bizamba lo baki mais sikoyo musala nzambe moko abimi alobi ke bazoboma Félix na bi c'est le mensonge ngazo tia tolo na se lo kembi yaka tayo yaka enteli yaka nani komona ye mbuku Alphonse yaka boya Micheline yaka Magi yaka boya to tia tolo na se to tuna nzambe zanini nzamba alobi tika na otindela bino mutu praise God na kotindela bino mutu oya koyebisa bino fabrication ya eloko oyo basali pe bokomona ye to bondeli esili batindeli nzamba atindeli biso mutu atindeli biso apôtre Kabeya soki nani yango awa azaki na Brazzaville apôtre Kabeya aye apôtre Kabeya aye na ba papier ya message yango oyo o mutu na bango bakendeki na ye abi message ngande na bimisaki yango ngande nazalaki koluka ke nazala nalongo Brazza na ye awa nazala pembeni ya mokonzi ya mboka yango wana na bimisaki message wana na lobi boye na ke nango ya lobi yaka nango ngai naza pe moto ya famille na kotisa yango po ete bapesa biso mbongo apôtre Kabeya yaki awa nasana yebisaka yango mama yebi yango yemta bimisa message ana lokuta kwa liambo kasi mutu ye abimisi message po akesala musala mutu oyo yake kopesa message abino musala kuna okozwa te oyo lokota classe te ebelete okozwa musala kuna ozala conseiller na ye pre na ye te tokosala boy pesa nga message wana na kobimisa yango na okenda ngomba opesa biso mbongo Kabeya yake awa aso kumbona ye mususu azobenga ye na kolobango ata na émission prochaine totoni ye soki nga na memi yo epai ya boye oko témoigner abina ko témoigner mama nazo témoigner ngo pona nini Yesu Christ aza malamu nazo témoigner parce que tant nga na pesi message oyo ya yebisa nga ko pesa nga mbongo nga siko naza na mbongo te nazo luka mbongo boy na boy ngabi message munene boye biso déjà nzamba sa yebisa biso ke za message a lukuta message munene boye ya mutu ya mutu elala yo fabriquer yango kaka poke ndezala conseiller na ye biso ndenge tolandaki yo na télévision ndenge tomonaki yo pembeni na ye mokolo ya investiture tokanisaki ke yo oza boye boye na boye nga bite ngali naza sentinelle nazaka na porte soko ezosalema libanda na moni na lobi ezosalema na kati jusque là naza na porte voilà Kabeya Mpinzi passe. Voilà, c'est ça son nom. Kabeya Mpinzi passe. Mutu ayaki na message wana. Yem ta fonda ki message. Ye mutu fondé message ake président okufa. Ke bakboma ye ake nango epa ya mutu. Mutu wana azwi message wana akei nango a publier yango ke bakobome ya osala désenté. Tango ba benginga na bisa ma Marte. Tango ka l'équipe na ko téléphone oya na ki nini. Go balobi mutu boya lobi nabi c'est le mensonge pur et simple ba fabriquer bazana eloko bazoluka okoyoka yango tango Kabeya Mpinzi pasi aye na tuni eso na memoko na ndimi na mema yo boya ndimi na ngabi me obo fabriquer ki ampoane pon na linga nazala conseiller tout près na ye et puis ngape na sela kanza osaka na église côté ni nazana na église te obenga ko apôtre kasipona ni apôtre kaka pona ndenge na pesa ba bisakoli boye na ndenge na kenda ko travailler na ba église abaninga na travailler ka na église abaninga boye na bo nzamba bandiko taye Kabeya Mpinzi colère na nzambe kiti nzamba bandiko taye ye na mbula boy tu avais 14 ans au mataka boy au vandanga na mombele tala place ozalaka au mataka boy au mataka likolo bo mataka boy bozaka 4 personnes bo mataka boy tala biloko bosalaka tala makambo salaka na anjwana tala tango boza beta bal tala makambo salaka boy na boy Kabeya Mpinzi afukami abi oui je reconnais tande mosala boy tala ndengo sali boy tala na Brazzaville tande ngolongo bana ba 6e tala boy zamba ke kota ye te na ebite mukolo ngo soki alala pongi na ebite wana mnoko no ka ndenge to vandi boy
abandi ko abi oui makambo Brazzaville ezalaka boy fi wana ezalaka boy asalaka boy aya ko sala boy asali boy nde yango wana bongo mususu wana et mususu wana po alandanga boy poza mais yo za mwasite mais pourquoi toi tu arrives à faire ça et boy na boy et boy pourquoi eloko wana andimi alobi nazo ya koluka na luka repentance luka offrande oya kota nini mabonde liba kangola yo Paul aluka ki offrande pona kende luka Jacques ba pesa directive azaka frapper na pauvreté la fallait akangwa andimi azako yao to luka transport to pesa akei wala to luka numero na ye to benga ye kabe ya mpinzi to benga ye ale kana émission soki azali soki azana brazate a témoigner que ye mto fonda ki message wa pas à rappeler na président ah oui azala conseiller voilà consultation ndenge présence au kindela eza ndenge nzamba lobaki na ye bongo nzamba lobaki akosangisa ba congolais akende ko sala consultation soto aboutir na nini consultation après consultation wana ko aboutir nango eza omoni ye azana ndenge nzamba tondisi ye azana ndenge nzamba lobela ye azana ndenge nzamba tondisi ye tala zamba za mutu mususu soki mutu ya betela ke mabolongo mama non zamba mutu mususu le roi des rois le seigneur des seigneurs soki mutu ya kumba melaka ye soki mutu ya za ko se ressaisir ke awa kwei atele mimbango afukami kolo limisanga papa limisanga kolo sala boy zambe na nkembo na lingina mona mutu wana tushaka motema na nzambe yango nzambe azali ko benga David un homme selon son cœur parce qu'il se repentait à tout moment quand il faisait le mal mais soki yo ozo sala mabe o kendisi motema o yebilinga ozonga simate nzambe ko benga crocodile mama obi na rotala ndenge ozo salela makambo ndenge ozo lobelela président Fachi soto tuni ataba Alain Kiakala totuna ba gérant moko na sima maman toko tchai côté ni n'est pas président Félix l'église au milieu du village te ba baba pesa yo chargé à campagne en 2023 non mais pourquoi pour convaincre mité ma batina sur ma voter na ko de la ga nzambe na 2023 élection exacte le seigneur a dit exact bon c'est ça mais so bazali so iba forcer yango boko mona nde nzamba ko mama beta nzamba makile etanga pendant 3 ans bokomona mabendenge kobima ya makasi botika nzamba kende neti akomise na suka totika président botika ye nzamba kende neti akoma na suka. Merci pour aujourd'hui to tuki na la message wana to babi na message à Kagame au pesa ki pété au bika président Kagame na kopesa message na ye na télévision te na lobi tozo luka audience ya kutana na ye pour to kutana ba consul na ba to senga po to solo la na ye o nzamba lola alobi ndenge nzamba alobi pona bato Afrique du Sud ndenge nzamba alobi pona bato Poto ndenge nzamba alobi pona bato Brazzaville ndenge nzamba alobi pona tina na ba Nigérien voilà ndenge pe nzamba alobi pona lipambo lyo yazali ko réserver pona mboka na Congo mboka oyo nzamba bulisi mboka oyo nzamba pamboli mboka oyo kotanga miel na miliki mboka oyo bato baza mutema pio bakolia bato na mandat président Félix kaka na bakolia pe kozala continuel na mandat papa Félix na lobby papa Félix il est le président de la République non nzambe kaka na ye tango ngana pesa ka message na bibo nzamba lobi boye 2004 2005 nzamba lobi ke banzela nyonso banzela zaka mabulu boye na 2002 2003 banzela nyonso yo président Kabila ko bongisa yango banzela ko bonga bakotonga ba immeuble bokomona boulevard na biso na to komi lokwa toza na États-Unis ou bien to kokoma lokola toza na Abuja lelo soko za boulevard okomona teke toza na Abuja te omona lokwa toza na Congo toza na Congo te komona modèle ya Abuja to ya Afrique du Sud nzamba lobaka na temps ya président Kabila koya awa na ebiso na dindi na mabulu na mutuka na ngada mwa oui kasi banzele buka na kapete banzele buka na kamesengeli babongisa yango banzele buka na kesengeli babongisa. Merci beaucoup maman tika perception d'amba témoignage poto kitana mokola lelo témoignage il y a de l'amour à la vie. Oui témoignage ya de la mort à la vie tozaki na place nzamba pesaka yangalula mwana yangalula bota mwana ya mobali
nzamba sunga ye na mwana mobali wana na sima yanga lula boti bana mibali ata 4 tala bana ngo minene ayiko bota mwana moko pe ngalula na kasai babenga bongo mwana oyo alandi ba garçon o fille oyo alandi ba garçon ou garçon oyo alandi ba fille babenga keka ngalula ngala mulume ngalula mwasi tala bana ngo minene situ mwana oyo aliboso nzamba pesaka ye ndenge nini nzamba kende wo botola mwana place soki mystique azata la tolo kombo na ye Katambu Jean-Pierre tala tolo soki na kei soki kaka na kei na komi na mboka na lukaka bakende benga ye o babenga mama na ye o tata na ye tata ne na yoki ki akufi dernièrement sa mère était là babenga ye bayeli nganga bi babengela mwana yanga lula oyo mais mwana ngo soki aya olobi o tata mobimba modèle ngabi mwana ngo koma tata mobimba wana na mwasi na bana sengi ngabi bandeko na ye boy na boy à partir de là nzamba bandi ko sala makambo pe ya minena bandi ko sala na kati ya famille na ngamoko je me gênais pona tinete batu nyonso bisika nyonso okende ba mikolo ata bakonzi batalaka hotel bake mon père m'aimait beaucoup azaka ko simbanga na loboko ta mususu azokende quelque part ou à meminga yi maman donc ça micro d'accord a meminga tozo kende na ye alors lokola tozai ko kende na papa nanga voilà lokola tozai ko kende na papa nanga batu nyonso bazotala wana mwana ne amona makambo wana te mwana soki kaka otelemi boya moni makambo nyonso siko na mwana ça me dit rien ça me disait rien mais siko tant on a kolinde ebongo siko na kati ya ndako surtout mama soki batu bayeli o mwana modèle nini ngana kendo bota batu bakufaka okufi mbala moko okufi ozongeli batu na makambo Tia Mariette, que l'Éternel te bénisse. Elle a 84 ans aujourd'hui, ma mère. Wow. À ça, les canaux de télévision, Awa, à ABC, maintenant, Kenda Olela, à Tunamboka, à Zanamboka, na Bango, Nzamba Batela, Yeli Susu, Abakisela, Yeli Susu, Mbula, Oete, Bananga, Bamona, Amona, Bana, Bananga, Bakoko, Amona, Bakoko, Bana, Bandeko, na Bissonyons. Alors, soki kaka ekomi bongo alo bakamata na papa likamoni na mwana ozo gêner ye mais pourquoi papa zai koloba minoko misatu mina lo anglais alobi flamand babokola ka ina ba flamand alobi flamand alobi swahili azaki muto forminière alobi swahili makasi nini kotungisa ye boye nini koloba français nini likamoni bozo gêner ye pourquoi wana babangi lokwa bazai ko banga prince abangi ana siko abendinga to vanda soki amoni ke basi batumboli boye abengi kalaka moko tala magasin kuna memela ye biloko alingaka memela ye corne bœuf exeter memela ye boy memela ya ba nango wana bango ba sepeli ba yebi ke papa mbanga kenda uzona magasin na bango biloko ayenango bango bakolia to kolia malonga ezalaka te to tina lelo e bandi koleka na koli ta on a collé comme kaka ozana classe batu nyonso bebi ke mona makamu na bango parce que mutu nanga na tambola kana ye so nga na koti place il faut na bando bomona kana za lezite so na moni yete bomona kana za lezite nazoluka oyoka azoluka nini azoluka nini oh yoka oh boya moni likambo oh non na moni mutu nanga koti te mon ange gardien na moni était zo kana moni ya na seki esili aya telemi soit au mona lobi à côté abimia bitoke vanda bala moko onaka nazoya ote na déplacer na mkena esili toke na biso to ponyaki kaka bongo alors tellement que bakoma kisiko kwa milenga ya mona ba makambo motango na koli oza ta na auditoire batu na professeur azobanga mais oyo aza moto ya modèle nini yango makambo nini kasi ya makambo nini makambo oyo kotikanga te makambo
nga na kota mabondeli na koyebisa nzambe ke na lina tika biloko wana ye mokonzi na bakonzi tango yozo kanisa ke osala bongo pa ayozwa kozwa zui yoku tokoloba eloko te okokanisa kuto eloko te mbala moko na ba instruction tu vas faire ça okosala bo tanda maboko tandi ale atie boye atie na kati ya maboko atie moto atie alatisi bagan métal omoni ndenge robot azalaka no ndenge robot azalaka wana balatisi yo babiloko ya bongo balatisi voilà oyo musala nango eza guérison na miracle oyo musala nango eza ya kosala bokosala ndenge na pesi boy oyo soki otamboli na kobanga nga soki omelange nga na eloko te nyonso kosenga na osala même soki muto akufi na osekwisa soki obengi boy na osala boy amen oza condamné oloba amen dès que le bien amen, c'est-à-dire on dit mission. Et si tu n'as pas lui expliqué, na yaki po na tika obo na boy. Bala moko. Et si li ba pousi yo, li sou lokwa mwana poupée au comme na porte. Ba wambuli yo, otombwami, allez, tu es parti. C'est comme ça. Alors komaka que na koli et koma tango msusu akota mabondeli sala sek. Ko malibanda te ko sokola te ko sabote et sili ale. Kota. Bon. Au côté au sali autant de trucs dès que kaka ozo koksa jour on a bi à de telle heure à telle heure banda comme la kaka jus à fruits naturels comment so yo luka fruits naturels en temps mususu ezana mois d'avril les ala raté a kosala kaka tout pour être ozwa soit maracuja soit ozwa nini ozu kaka ba fruits banda komela mai kaka na leur boy osambel tamboli esili osili si musala ale sili ale na avant osili ça bayo zoyo bakena yo ala kisio siko bazola kisayo cité de David okamoko ye moko babenga ngondengwana na lola cité céleste cité de David cité de David ya mukolo mususu koyamba to yambaka basali na nzambe koyambaka basali na nzambe ndeko bimisaka bien na yo soutenir basali na nzambe na kota bopa na kutindako na moni matla na moni dra na tela na miro bonga bio mais o barido na nga natali na koti boye nanu na makadam tozo kende na mutuango nga na sukelaka ye awa ou bien awa mutongo yo tale boye o suki sezalaka te tokei na ye tozokende na nzela na makadam ango soko tire okomimona omona mindu na makadam moko bandako ekokana makadam ango soki obungi c'est-à-dire obungi no libela parce que okoyeba te okotelaki wapi pe ozoya kobima wana toke kokota na ndako wana ayebisinga abia ototamboli no na makadam omoni fulu eza na mboka omoni place babwaki salite omoni place babwaki fufu epola place babwaki ata bi awa fulu ezalaka te poubelle obo benga fulu wana awa poubelle ezalaka te siko ngana motema na mizo mituna poubelle ngo siko na ndeni soki muto aye kotala yo lingo pesa ye loko te kopesa te kopesa la sonité pour ce que pesi ango directement eza kopola et se retrouver awa et se retrouver liboso ndako na yo awa lokola eloko kopola vanda kate bakotia ngo wapi ndako na yo eza nini vina yo bo muto na yo kote ngabi so mituna ngabi sikoto kote na ndako na moni matla na nga na moni badra nzoka nde place ya tindela kinga mutu alobi okende na ke na région côté ka carburant alobi nazoya na mutu o ede musala wana osala musala wana na ye mutu aza na famille awa te oyame ngabe pe awa na région na ye kaka ndako natika ngo kala na yibite oyamba mutu wana opese logement osunga ye na kolia oluka ba intercesseur va soutenir ye asala campagne à 3 jours mutu ango aya ngabe me akoya awa nga na za na église te abia okita na église moko
omoni kuna okita na église moko ezaka pembeni ya wenzi kuna bakoza na place à loger yete yo bakoyebisa yo oluka place au loger ngabi ok ça va na bani ko bondela pa na yo kaka bato ya église ngo babenge oh tendo boyebisa mama bezo na musali na nzambe moko aya waza na famille awa te aza na famille awa te ayeko sala campagne awa bona église awa boye soki ako sunga na place ya kolala ngabi problème te baya na yekasi baya na ndeko wana pesi place ya kolala kolia na ye nake kobimisa basanyi oyo ezalaka na mali kuna wana basanyi oyo bato babengaka basanyi ya fete ezalaka te basanyi esengeli koservir yango le roi des rois liya natieli ye na biloko na kati ya basanyi ya kitoko wana natie na mesa tusa na tandi mbetu so tokolala na se na salon ye azolala awa parce que chambre ezalaki chambre awa ya bana ezalaki awa totikeli ye ndako chambre mbetu na ngai tusa azolala mais tant que nakenda na lo lelo ekambisa nga na lelo nakuta mbetu na nga kuna nakuti rideau ya yo natiaka na chambre ya zai kolala na ye kotala une chose étonnante natali nakuti bakibakuli onga na chelaka ye biloko eza phénomène nini nga nazoya kovivre eza basai na ngati nazomiloba na motema ya lobi ye kuna alobi na eza basai na yo ba rideau na yo place oyambaka ngati naiko sala campagne nayebisaka yo kota mabondeli periode nayebisaka yo bondela mpona ser moko Marthe azalaka na mbandaka muke osambela babwakeli ye cancer boye na boye nga nazondima siko na motema ya abikisaka nayebisaka yo mpe osambela mpona ser moko azali na cancer na matete oyebaki yango me nga naza na région azotinda yo oza lokola bouton to télécommande pona tinete ya sala yo bando bondela po ya sala c'est pas que le bondel na yo kotinda ye non ya kotinda yo voilà tango sikoyo tobimi kuna natali ndako yango na sepeli nga ndako yango propre boy ndako yango propre barido yango ezongenga kaka tozobima alobi na nga aza ko faire visiter nga esika moko. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Topesi mambote na komona SBC gagne sur besoin grâce à Kolanda Bisso. Tozali na prière pendant 30 jours. Tobanda qui en route aller on les premiers, peut aussi sango les 30. Mais les 30 ango to sepeli ke bana nzambe nyoso ba bénéficier na grâce ya prière oyo eko passer na les Nazaréens. Donc tout ça la prière en direct. Émission économique na enlève Torbonde la pona bato en direct. Na ebike mukolango nzamba ko se manifester na ba don lokola ba guérison pe ba réponse pe ba solution. Et ba question boko luka ko poser si ba témoignage ozo lekana. Donc lokola nzambe akozala na kati ya likam o pona ba solution alors na sepeli ke yo muto pa o sepeli ko soutenir likam oyo benga na numéro à les Nazaréens pour otia connexion à yo. Et vous allez le 30 novembre peut que ça en direct donc pour rejoindre temps moi na merveille à koleka pour na poser quelques questions. Les Nazaréens et le aussi que zala kati e koyeb ana tchango sika pasteur Timothée et la sœur merveille kozala pour na partager ko sambe l'ensemble mais ming to vana na kati ya prière parce que prière ezali moko ya réponse o esika nzambe a répondre na bike mukolango nzamba okangola batebele akopambola batebele pe akosala batebele. Donc numéro à les Nazaréens benga tia connexion à yo bakokeza tema do soutenir œuvre nzambe nzamba kopambola bino parce que ce jour là le 30 et vous allez à 19h vous allez en direct nzambe apambola bande connaissance à les Nazaréens pe bande connaissance bazui occasion ya kolanda biso kolo a pambola bino ezali à bino pasteur Timothée tokozana bino ensemble au nom de Jésus les 30 do soutenir œuvre nzambe nzamba kopambola bino merci. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là oui.
ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami kombo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires nasali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandé colon baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc ça na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en avez déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en a numéro pour la Suisse vous en a numéro pour la Suède. Non Nazareta nzala na Congo esili Julia ngana kangisa kia fufu ya mode yo bandika na fufu oui pona Nazareta tona système mbimbi na mbongo shingo mon ke vous allez silio qui dit sérieux. esika o bato balobaka na mboko ngana uti tokei tokomi natali na miso ya bomoto boye terrasse ya mulai munene ekoki kozala eza na Kasavubu na 3e rue terrasse 3e rue ya Limete calculer kaka Kasavubu awa na Ethiopie ti na 3e rue ya Limete siko nga nazotala na musika na bi mais soki si il s'agit qu'on va traverser par ici ngai na kokatisa awa ndeni na moment nga nazokanisa bongo na yoka kaka mutu atia loboko na yebi ko mesura ngote mutu atia loboko asimbanga omoni soki ozosimba mwa bebe moko tombole boy no asimbanga na loketo atie lokolo boy pa akatisinga ye moko aza deja ko siko elekelinga na biya yango moto aza moto wa modèle nini siko makasi yake na tombole longi na talata ye boye kaka tango se métamorphosaka soki azonge un garçon de 18 ans 21 ans ndele rwana okoki otala ye boye mais tango aza na nkengo na ye na bomutu na bonzambe okoki ko mesurer mulai na munene te Yesu Kristo de Nazareth nganga nelonga mkonzi na kimia bikamo na Israel nzambe munene oya sala kazonga kasimate sikoyo akati singabo kaka akati singa achepa moko wana tikalika ya kosimbanga deuxième pas abina tala natali moto ya modèle wana moto ya kosakana te moto ezopela me bato bazozikata bato baza kuna na kati bato bazolela moto ezozikisa bango me baza na bapota te nayoki kaka kuna Yesu mwana nzambe Yesu Kristo roi de roi limbisa ngai ngana kozongela sumasumu te zongisa ngai na ebele bazolela siko ngana motema ngana lobi kasi ye
alobi ayokela bato mawati kasi akokela kaka bango mawa ni bazosenga pardon alobi nanga kolanda bango te ntango wana eseleki esuki kaka bongo alo ntango namoni siko moto eleki bongo nakoki susu te moto ngo oyo ezobwaka balolemo nango bwa place oyo bino bozali chaudière bongo amoni bongo avion pa asimbi nga liso na loketo kaka pa tozongi epai wapi toutaki na ye tozongi bapesi nga bainstruction ya mosala neti oyo tozosala na yo oyo ozolanda biso epai yo ozali oyo Canada elandi oyo États-Unis Australie elandi oyo boye na boye elandi United Kingdom elandi Belgique bala mosala wana bapesaka ngango me bambula boni esili tozongi bapesi nga bainstruction nde alobi nabuka bambuma 9 kaka bambuma ngo ya orange tala orange munene nga siko nazo mituna nga naza place akotia te siko bambuma so nga nabuki yango nakomema ngo wapi mon problème eza te lokwa naza na robe nabuka kaka on dirait que bamekinga ke natala soki nakoka kobuka mbuma 9 parce que bambuma eleke ebele nga nazali na retraite ya komela bambuma sikoyo ya komela jus ezaki na eleko na ngo te nake kaka nabuki bambuma wana 9 nakitisi na se natomboli robe na tie nayoki envoya ye asa akomia abi mukolo elanga lobi boy lokola otosi kobuka bambuma kaka 9 bambuma libwa sikoyo buka bambuma ndenge yo olingi ndenge okokoka komema nzamba lola mkonzi na mama na bandi kobuka bambuma nabuki na mituni te ke bambuma nga nazo buka ekokoma place nga nazo kende ndenge nini parce que déjà c'est ba boyeke na vanda ponga pose za na vanda kuna siko bango c'est ba boyeke na vanda so kaka okomba pesi ba instruction ya kosala siko na sa ndenge ni nabuki esili okay esili envoya ye akumbeli nga yango ngape na kumbi voi basiminga biso wana bazongi singa lisusu cette fois là nzamba bando sa makambo ebele nzamba bandi ko sala makambo ebele na avenue babengi avenue Yinza awa numéro 30 soko tuni bato bako tuni bango nazoluka epa ba ntimba epa ba Hortense eza na numéro 30 awa bako yebisa yo soko tuni en face na bango otuni ata en diagonale bato baza pembeni ouais ya une dame ici mwasi moko azawa na liboso na biso atekaka makayabu avivaki makambo nyonso eleki awa na avenue oyo parce que merci mon Dieu tango mwana mobali oyo akufaka ya 19 ans otukosala examen d'état bazokende tie na morgue azaka lipasa bandeko na ye bamona biso na télévision na antenne A balandi biso na yenga naza kona ndaku te naza na avenue du commerce na ke kolukaso nini yango nalingi na kota na magasin na sombe loko ozonga na ndaku ebembe zali ngabinga na uti na ndaku na na tiki ebembe te yango ebemba ngaka na moma oyo na zonga na nina tia temba bizonga ngabi na ukende na tipika na somba soki abizonga kuna soko ke na tipika okozonga te oyebi mukolo ba avion katanaka na tipika bakataka ba mukolo wana nga nzamba longo azongisa makolo nanga nazo présister kaka bomutu nga bingana koma kana na tipika yoba molimo akufa kende kana na tipika alobi nga zonga na ndako ebembeza kuna kende kuna na komikumisa meyo komisi so ebembe na ndako nanga ndengeni ozo mona mutu bazokende tia na morgue baye na yebo balinga na dra garçon wana nzamba sungi asekwisi ye moto mususu mwana ya mama Julie ya casier judiciaire na papa Lutumba ya palais de justice nakanisa azana 19 ans 20 ans maintenant
donc nzambe asalaka ne makambo nzambe oyo azobikisa quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, natikala komona likambo ya munene koleka nzambe ezate. Donc kino lelo makambo zobeteza ya kalate kino lelo nkola zosala. Makambo nazobete ezali ya sika. Otali libanda komona papa moko, komona ye papa Simon, Patrick, papa Simon asaye, otali papa Simon soki azawa na bobengela ngai. Papa wana oyo abela buka buka depuis 14 ans, depuis 2006, baye na yawa asali, moi c'est na yazawana te. Ainsi sa femme est là. Baye na yawa akisi un mois nante, asali 3 jours 4 jours. Mukolo dimanche moko azo ya kopesa offrande, ba memiye na kiti ya munene ba tomboli ye boy na batu 4. Baye na yepo acha offrande. Tongo etani lendi. Mardi nzamba lobi na ye lelo il faut tambola. Tanto komi 13h atamboli na lelo. Oyoki ta azate hein. Aza permanent wote boyoki azate tato bayaka na ya komema boywana donc akebeta tour. Voilà, gloire à l'agneau. Nzamba zo sala tilelo, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais comme maman bandeko bazali banda bazozwa ote comment on sala pour que batu na kinga eza pena bandeko bazosepela na ba message ozopesa même pour na ba président pour na bandeko bakomdi bakambi mboka balobi est-ce que ils ont un message mon maman ajouté particulièrement pour le président actuellement. Président Félix. Si on a une place nazolala. Ah ce caméraman a koko zwango nazola la place oyo pona tina na kobonde la premièrement pona mboka na biso so mtu azana mboka te babenga kenani nomade okendele lwa lobi kuna so mtu ana place à vendre te na yaki wana basali na nzambe place to vande basali na nzamba bazolala awa bamsuba kolala kuna ayiki na basali na nzambe pona kobondela pona tina mboka pe pona makambo yo nzamba pesi biso po to yebisa ye avant asolola na ba congolais sikoyo natindi bato so 2-3 fois bazo rendez-vous bato bazakuna bazakolinga te na yebite soki ezandenge nini soki ekomi pe ndenge nini avant azonga sola na ba congolais soit si consultation avant sola na ba congolais faut bopé ces messages to ces messages to bandi ko senga yango depuis semaine passée bato bakei bazozo kopesa audience te rendez-vous te nazoyeba te eza pour message yango eza ya danger eza ya bien ou comment te yaza muntu nzamba apesi bokonzi te sengeli ayoka ndeni ya kotamwisa mboka sengeli ayoka ndeni ya kotambola na bana na ye ndeni ya kotambola na bato ya mboka na ye ndeni ya kotambola na bakolaborateur nzambe nde mutu alingi apesa ye mais le mieux eza kaka mama pusa na pembeni kuna po au monde a pas cité bon je ne sais pas même à au monde était sur moni va collaborateur topé la première dame pour la première dame Nicolas Zapina proche à la population hein maman Denise Niakero donc à tiki population té a vraiment collé serré so monde maman té au comment on appelle papa et au comment papa to comment la maman problème exact entre les deux moko ko sola na mais à part bango mbale non le message du chef appartient au chef akaka so balobi ke mais sinon non. Merci. Donc ou bien papa ou bien maman. Ou bien papa ou bien maman. Le message est déjà passé. Bandeko yo baza na possibilité que attends le téléphone. Maman ou maman ce qui maman la première dame à lobby na téléphone vous solani ça va? Ouais, ce qui par WhatsApp ouais. Par téléphone. WhatsApp téléphone to ko sola mais so to mona ni pe examen ngo malamu. Ce n'est pas que nazwa ka message kaka ya bakonzi. Non, c'est pas ça. Ngana bonne rapport na batu nyonso na longwaka oke voyager oke ko sambela kuna na soki chance sourire ndo kutana bakonzi soki te obondeli pona batu nyonso tout ça ozongi na yo na bondela kapona mutu nyonso aza na problème na ye ambenga numéro to solola na ye to tia yango liboso na nzambe nda koloba nini to kosala mais batu esengeli basalela ka 1 Samuel chapitre 9 pona ko faciliter biso to kota na prophétie malamu 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 10 ceux qui okosalela yango bolamu penza nini nzele za pepele to telemi to bondeli zambala kisi biso ekozana na problème 1 Samuel chapitre 9 batanga kaka
mutu nyonso atanga mutu nyonso alingi akotoise biso to abenga to asala nini aza na likambo boye atanga 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 10 ayeba ke likambo na ngai nazokende liboso mosala na Nzambe nazokosala boye abongisa mosala tozosala esengelaka quand même moi soutien Nzambe azolinga ete tokotaka na ndako na bino tango nyonso likambo ezobima boye tala siko Nzambe azoloba mpona États-Unis uta tobandi kosenga numero ya kombo na ye ya ndeko na biso Mutombo Dikembe pourvu que ba faciliter biso to solola na bidam o bino bozo benga Biden is English da is not bidam na français. Yeah, bidam na français. Donc na nous Mutombo Dikembe va nous faciliter. Ça c'est ce que le Seigneur nous a dit. Merci. Numéro de téléphone maman. Numéro de téléphone nanga soki olingi ozwa biso ezali 081 nde yango eza na WhatsApp 081 50 33 805. Je reprends 081 50 33 805. Merci. Voilà ce que bengi biso directement aux biso et kozale loko malam o bengi biso epa ya princesse okozwa biso soko bengi ye epa na biso okozwa mais benga na numéro wana okozwa biso tango nyonso et kozale loko malam. Merci tokuta na mikoleko ya je crois to organiser maman asala live moko o bandeko bokozwa en direct na les Nazaréens toujours to bongisa yango pour que na fin de l'année ils aura cadeau au les Nazaréens puis ça kana bana Nzambe o mama kozala wana pona osambe ana bandeko soki message za akopesa akoprier soki Nzambe akotanda loboko bato babika tozo bongisa yango mais d'ici tozo kota décembre maman na permission na yo soki okoki ko pambola bana Nzambe na direct na émission moko en direct. Oui. Nzambe na nkembo za bolingo tika to bondela pona tina na bana Nzambe nyonso tozana posa ete tolingi to ya osala émission en direct pona tina ete nkembo na Nzambe ezipa likolo ya moko na moko. Gloire à l'agneau. Merci. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana